Bote na bino surtout balandi la news magazine et télévision au besoin d'abisso partout na mikili ya poto pe na République démocratique du Congo même na Amérique na États-Unis te na Chine pour na connaître bino que lelo to kiti na ma commune ya Masina précisément na quartier sans fil pour na koluka ko fouiller information lolenge toyebi ki toleki na ba makambo ebele ya ba pandémie o babengi yango COVID-19 coronavirus yango wana tolukaki toyeba pe apport ya ba tradi praticien bazoloba nini mpona bokoko te mpona maladi oyo tomona ye bango te mais lelo toyeki kotuna toyeni na centre de santé oyo babengi yango ONG développement bokoko donc toyeba apport na bango eza nini pourquoi balimwaki na kati na terrain mponi balobaki eloko te pendant coronavirus parce que population bakomaki kotatone zwa kongo bololo sangisa na tangawisi tia matungulu tia citron tia boye mela tia moto mesukola mela tinda donc nyonso tu wana memi bato mpe na pasi mpe na liwa yango toye awa na centre bokoko toyeba soki eza vraiment nini eloko ni ba réservé pour na biso pour la population congolaise bango mo bakoloba tokotuna bango biyano ya bango mais mituna eza ya biso mais botikala toujours kolanda presse lingala news magazine ya bino et c'est ça bino ti éviter awa sikoyo toye tokoti na bureau toza na réception nano tokolakisa bino bakisi oyo basali ya sika parce que kobosana te bazali kosala campagne mo balancer campagne mo déjà le 5 campagne oyo ezali la prise en charge moko ezali gratuit na ligne français mais na lingala ya ofele prise en charge moko bazwa bato ya malade na bango ya ofele mais bango mo bakotangela bino maladi nini oyo bazwa yango ba prise en charge parce que ONG développement ya bokoko balingi kosunga quand même le peuple congolais peuple quinois pe bino o bozina mikili ya poto to na Amérique na Océanie na Atlantique tout même ici na Kinshasa même na Masina awa quartier sans fil bino surtout bon mais quand ko découvrir centre ONG centre de santé bokoko bon c'est bolanda mais to sur la bino maman Solange ni makoko expliquer bino bien o ndenge nini prise en charge ezali kozwama ameka koyanola biso na mituna na biso mbote lisusu toye nde toyesa bino ke tosaki bino liboso na annonce tolobi ke awa tozali na centre de santé ONG bokoko tolobaki na bino ke pendant makambo elekaki baconfinement bacoronavirus tout qui si vraiment ezalaki te précisément en vérité qui c'est là qui était mais nako luka poto boseto ngara toujours to za information poto sepesa bino ba téléspectateurs na biso to uti ko mona centre de santé aux alliés ONG et développement bokoko bango to ko tuna bango mais bolimo ki pona nini pendant coronavirus population souffrir comme que ça tangawisi azui ma citron Congo bololo azui matungulu aïe tungola tungulu matungulu tungola aïe tungola muscat ba population a koufi yango tongo la centre de santé bokoko développement toyeba nini makanisi bazo nango pe na campagne o bazali balancer ya pe ekosala 3 mois campagne nango za ya nini prise en charge nango za ya ndenge nini ba isi suka gratuit ça comme ofele do balandi ndenge président de la République à la saki que la gratuité ya enseignement yango pe bango baki na gratuité ya santé toyebite toyoka moko maman Solange Kalombo ye akomeka koyanola biso malamu eloko nini bazali nango pe gratuité ngo za ya ndenge nini tolanda papa est journaliste toye kozoyo na cabinet ya musala o ezali centre nini omeka ko expliquer biso malamu. Merci beaucoup, Papa Alain, pour na maloba opesi biso na sepeli mingi ndenge bokotala biso awa tozali ONG de Bokoko, organisation non gouvernementale pour le développement. Awa na ONG Bokoko to traitaka ba différentes maladies. Ba maladies ebele o to traitaka.
Alors bakisi na biso tosala yango à base de plantes makasa tozwi nde tolambelaka bakisi na biso. Alors tozala baproduit tellement ebele awa oyo ebikisaka maladie ebele, ebikisaka bamiome, bakiste, impuissance sexuelle, à cancer, même sida. Tozala baproduit ebele yango baproduit tosalaka oyo eza mpona kosunga population, parce que ebele tokaka bakufa na baopération ebele omona ameli bakisi mosusu ya mindele esimbi te, me biso awa tosalela kaka baplante. Awa na bonkoko toza bien organisé, toza na tradipraticien, toza na pharmacien, toza na chimiste, donc tozotravaille biso nyonso en collaboration. Donc baproduit na biso eza bien analysé, ezotraité malamu. tomeka mpe koprofondir vraiment idée namoni kuna tanaki bozokolancer campagne moko ebandi le 5 septembre ekosila ntina décembre. Campagne eza ya nini mpe na bosani te nakende mosika kotanga bolobi na babi sur gratuité ya prise en charge. Omeka mpe koexplike biso bolandi kaka po président de la république alansaki mwa ya gratuité ya enseignement yango esimbaki yango mpe bolancer gratuité ya prise en charge bendingeli. Ya solo papa ndenge olobi tozotraite bamaladi, tozwi prise en charge ya certaines maladies oyo eza kyste, appendicite, hernie na baforme nango nyonso mpe barègle douloureuse. Eza gratuit, ezobanda du 5 septembre au 5 décembre 2020, durée ya 3 mois. Tozobanda ngo na 8h ti 15h. Toza na juste na avenue Mobutu numéro 8, entrée abattoir wana na Masina Petro Congo. Donc soki tosali yango eza po tokokai po kotraite ba maladie nyonso, mais pour le moment tozi non ka baka wana parce que toyebi ke eza ba makambo etungisaka bato mingi, comme na otaye koloba awa ke bato mingi bakufa na ba opération, basali opération bo esimbi te. Et puis to constater que population congolaise eza na ba difficulté mingi ya ba moyen, yango tolobi ke ONGD bonkoko esunga population oyo baza na besoin ya traitement wana à base de plantes sans opération. Donc mbede okota na nzoto te tokotraite bato kolandela ba malade nyonso okozala na fiche na ye bakotraite bango pendant baton wana oyo tolobi. Yango tozobenga bakongolais nyonso Kinshasa mobimba po déjà tokaboli bafiche Kinshasa mobimba boya ebele awa na ONG de bonkoko bozwa soin na bamaladi oyo natangi. Je répète encore, kyste, appendicite, hernie na baforme nango nyonso, règle douloureuse. Awa bokokuta médecin azali, pharmacien azali, awa bokokuta pe batu nyonso bakoyamba bino malamu. Ngai naza chimiste awa, pharmacien mpe azalaka, praticien mpe azalaka, tokoyamba bino kitoko sans inquiétude. Mais on explique biso na moni bakisi oyo kake covid ici. OK, covid Jovikas, c'est-à-dire quoi? Bon, awa oyo kake COVID-19 eza kaka produit à base de plantes. Biso tosalela kaka ba plante. Produit oyo babimisi yango eza po traiter virus oyo tobengi oyo etungisa euti kotungisa biso makasi oyo babengi coronavirus. Yango ONG de bokoko ekanisaki mpe esala produit oyo mpona kosunga peuple congolais et puis monde mobimba pour être traité bango na coronavirus, on a pandémie oyo etungisi biso. Et bongo Jovikas? Jovikas oyo eza produit oyo esalama déjà, c'est un produit efficace. Ils ont traité sida. Ils ont produit et traité sida. Alors, ils traitent sida pendant 1 année. Balandi l'arbre malade pendant 1 année. Ce qu'on a dit traitement vraiment qui tourne. Les arbres malades nous sous même associés on a antirétroviraux, mais et ça le rappelle le côté barobika kaka. On peut même quoi arrêter antirétroviraux, mais ça c'est mieux au kobika on a Jovikas. Tout ça la baka ebele, tout traiter pe babika ba témoignage ezali. Mais tous on a aussi maintenant nous les cambo produit va dengue au kake covid. Mais tout ce temps vous allez qui va parce qu'il a mon ndenge meki ko symbole vraiment maloba malamu na moni ki vraiment
bozali vraiment na makanisi kitoko mais tout ce temps wana bozalaki mpe ntongo bato bakufi twa kongo bololo tout a citron sangisa boye sala boye bomela boye bato bakomi komisala automédication oyo bato oyo bayebi sikoyo ozalaki wapi tozalaki déjà mais peut-être bato nde bazalaki informé te parce que ntango babimisi produit oyo ezalaki mpo période ya coronavirus wana babimisaki yango déjà eza na bato mpe basi bakonsomaki yango pendant période ya coronavirus peut-être nde information nde ekendaki te mais juste après wana bato mpe bazalaki informé babandaki koya ebandaki kosunga bango donc eza mpona prévention et puis guérison ya coronavirus. Est-ce que bosaki tout komona ata docteur Muyembe po ke bomeka mpe kopesa likanisi na bino po eza déjà eloko moko ya malamu? Bon produit oyo déjà bamemaki yango na clinique universitaire mpona koanalyse yango baanalyse esalama kuna parce que un produit mpona koanalyse yango ezwaka temps déjà endimamaki déjà les analyses continuent toujours et même déjà la clinique universitaire. Ça va tokoki kozwa ope yo moko te opema nano omela ta mwa ji comme ça tozwa mpe bato ndeko mosusu ameka mpe kosembola biso eloko oyo olobi te ye abakisa ezo parce tomoni kuna na étalage baproduit eza ebele tomeka nano meka explike biso malamu na baproduit mosusu.